Bandeko balandi ya yokani television napesi bino mbote mingi na esika nyonso bozwami mpona kolanda biso. Nzambe apambola bino ya solo. Merci pe mpona fidélité ya na bino na émission na chaîne oyo eyokani television. Toye kaka na lombangu mingi na pokwa oyo kobetela bino lisolo ya moko ya baartiste na biso lisusu aza sérieusement malade, azali na hôpital. Oyo nyonso azali na possibilité ya kosunga ye ayeba kosunga ya solo. Artiste na biso ya monene oyo toyebi basala metisa na batito na bapapa tito na bambata siala ebele ebele bongo basekisa biso na basalisa ye ensemble. Artiste na biso monene ya mboka Météo azali leki ya sans souci, azali sérieusement malade. Nauti kosolola na ye parce qu'on avait un programme ya tournage lobby. Nauti kosolola na ye lelo asali susu rechute. Babelaki nzela moko na ya dadi ye ayokaki mwa bien dadi ya papa dadi akufi ye ayokaki mwa bien mais lelo nzoto elamuki malamu te fallait tourner lelo esimbi te alobi tourner lobi tosololi na pokwa topesani ba rendez-vous fallait tourner lobi vendredi na nde il fallait normalement tourner na tongo bien que tosalaka effort ya kokoma esika wapi ye azobela mais na butu awa akomeli nga lisusu ke nzoto eza kaka bien te bamemi ye na Saint Joseph azongi susu hôpital asali crise asali rechute azongi na hôpital. Vraiment tozoyeba te eloko nini ezokomela baartiste comédien ya solo. Vraiment bosambela mpo na ye pour que ayeba kozwa guérison na ye total mpo azoyoka bien azorechute azali mwa komitungisa. Vraiment oyo nyonso azali na motema ya malamu to mpe oyo nyonso asimbami aide ezali kaka mbongo te okopesa pe mbongo ezali mabe te obengi ye na numero na ye comme pe okoki koyeba kosunga oyo ozali na mbongo te okoki koyeba kosunga na prière oyo emataka likolo la prière du juste ane efe ya solo soko osambeli ya solo nzambe na yo te to mpe nzambe na biso akoyeba kobikisa moko ya baartiste na biso comédien Météo aza vraiment malade ye wana na kati ya Saint Joseph ozomona bafoto eza bafoto ya pokwa oyo kaka ndenge auti kokota Saint Joseph sikasika awa nde touti kosolola na ye nde batindeli ngai bafoto oyo ya solo boyeba kosala quelque chose mpona baoyo nyonso okoyeba kosala quelque chose ere yango oyo toyeba nanu kosunga oleli ekomaka trop tard parce que kosunga ebongi ere oyo moto azoloba nanu azotambola aza nanu na souffle de vie soki ekomi trop tard ezala mwa pasi toyeba kosunga ndeko na biso vraiment ekosala malamu mpe bien mingi. Ndeko Météo mpona bao bayebi ye bao bayebi ye te azali leki ya sans souci azali moko ya baartiste monene ya mboka oyo ayebi kosala mosala na ye kitoko makasi pendant un long moment na baartiste ebele basali misala na bango. Vraiment toyeba kosunga ye na pasi oyo ekomeli ye vraiment nzambe ayoka ye mawa pe apesa ye lobiko na ye. Tozoyeba te qu'est-ce qui se passe exactement na milieu ya bacomédien na biso ya Kinshasa bacomédien bazosila qu'est-ce qui se passe bainterprétation ezobima ebele toyebi mais kasi pour l'instant tosambela na po azali na bomoi tala ya dadi wana azala na mabele Météo lisusu malade ezosila te azongi lisusu na hôpital ya solo tosambela ya solo bakokaba oyo bazoya kokabela bango tolingi yango ezali malamu mpona kosoutenir bango kasi ce qui est plus mieux c'est que tosauve nanu bango pendant qu'il est encore temps pendant qu'il n'est pas encore tard ndeko azolela aza na pasi ya solo bao bakokoyeba kosoutenir ye basoutenir ye c'est un père de famille aza na bana maladi mpe ewumeli mwa kokoso ekoti parce que maladi ewumeli ya solo ça va faire plus d'un mois que tosololaka ayoki bien abeli ayoki bien abeli kaka bongo c'est un peu compliqué tosungana ya solo bo excuse ngai tosungana vraiment ya solo vraiment nous vivant ndenge toloba yango heure nyonso na bavideo na biso ere yango ya kolingana kolakisa na bolingo ntango moningana nakufi te azali nano na bomoi ere nango yango oyo totelema tosala quelque chose mpona ndeko na biso Météo ya solo mpenza bana poto esika nyonso bozali bokolanda audio oyo nyonso baza banimero na ye babenga ye c'est maintenant qu'il faut essayer de sauver
la vie de ce monsieur, de ce grand artiste qui a servi son pays pendant très longtemps. Atako lelo, bazali na ba condition bazo vivre nango pendant que ba servir mboka na biso, mboka nde fallait zo bango en charge, kasi koki ko zo bango en charge te. Bakomi koyeba ko vivre na kosenga ka lisungi tongo midi pokwa po bayeba ko vivre normalement na mosala nyonso oyo ba artiste na biso basalaka ya malonga pe ya bien mpona kotombola bendele ya mboka na biso. Bazalaki bato balingaki bavivre vie moko malamu, bakenda kozala baswin na bango bipai na mokili esika wapi asepeli kokende kozwa soin na ye. Me botala conjoncture ya mboka ezopermettre te na baartiste na biso bayeba kozala na kapasité ya kovivre na baœuvre na bango. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Alors pour ceux au moins soki asekisaki ata yo mokolo moko, soki apesaki yo gete ata une fois, soki une fois yebaki kochange humeur na yo pendant kozalaki na kanda asekisa yo, kanisa ya solo zwa motema malamu mpe yeba kosunga ndeko na biso Meteo. Tokozongela bino mpona bainformation lobi.